Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso na libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Mukato meseni koloba ekoyaka o mabota mabino benantina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience na yango moindo telelo azeko lia na fulu yango moindo azeko lia bisuka ya dendon lelo moindo alati na basu vêtement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yentonda kita talantina ne songianzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine ba ye na eleko yepo ya kokoba bongo misala ya 1921 tokolikia bomo mesano tokolobelaka inconscience ya bato kasi kolande l'actualité lokola boyebi ne songenzi na fumukusu kia mzana panda na ngola ba utaki bongo mobembo na eteni Angola précisément na Mbanza Congo toko tilabino mwa baelement ya maiba kendeki ko sala na eteni wana mpo nini teto tilabino pe mwa extra ya eloko moko telelo kolimbola ke moto moindo aze na ino objet eloko esalelo ya baloposo mosusu moto moindo pa ya loposo pembe aze na ino qualifier le quoi makaku le quoi mokomboso sans valeur yango tel lo basé ko continuer ko exploiter moto moindo mponinite to simba distraction politique et jouer lisusu bilengelo o yeze ko konza jeunesse congolaise en particulier poninite jeunesse africaine tokoli kia manaka na biso to meseni ko koloba eze manaka ya kolandaka sans parti pris et sans tendance pour tango yonso baindo bakotia ka tendance to parti pris liboso o limiter conscience na yo o limiter boyebi na yo o suki o kokokate ko bénéficier na moko tomi bale ya maye ya ntina tokoki kolo tokolikia totikala te kozala na cerveau ya mopepe totikala te soko na bi totikala te kozala donc to demeurer te na cerveau ya mopepe c'est-à-dire mopepe elekaki na tongo ata mipepe mosusu koya tokoyeba te soko meme mopepe nde bandeli to ezemi pepe mosusu nde ingeli na sima to kaka mo pepeli to ebite mo pepe eleki biso lelo esi eleka biso na bomo mo pepe ezwi biso sika eze mo pepe esi ezala esi to kango na bomo to na inote te to zala to demeurer tena na babongo ya lolenge wana po nini to lobi ndenge wana tokolikia baindo bakobosa na kambang na mayeuti koleka lobi to sima ya lobi epa ya moindo lokola kaka esi elekaki ebungi pe na makanisi tokolikia bako utilisaka laptop ordinateur même soko a supprimer azena facilité ya kolanda na corbeille pas restaurer ba données au supprimaki donner moko songolo mais au moni que ça qui n'a une important to supprimaki yango par erreur au kokiolanda yango na ino na corbeille au zongisi yango
Mais pas y a baindo et c'est contraire. Et pas y a baindo makambo maleki lobi, loko laisser les kaki lobi, a bosani, a yebi li sous-souté, pour essayer les kaki. Tokoli ki na manaka na biso les kaki, mikolo mileki, to yebi saki bino yambo, bandeko ba combattant mingi na mikili ya poto, mikolo ezeko ya boko bomana, pona makambo ya consort ya héritier. To yebi saka bino, combat na bino yebani na ino, objectif na yote. Eze combat ya haine, eze combat ya jalousie. Motoise ko comme combattant suite ya impolitesse. Suite ya violence. Loko asala ki vidéo, afinga ki président Kabila, c'est un bon combattant. Loko asala ki vidéo, aloba ki ba bêtise, c'est un bon combattant. Loko asala ki ba montage, a joué Babi Bembe soko ya 98 na guerre ya Congo Brazzaville. Alobi yango Kasai to est ya République démocratique ya Congo. C'est un bon combattant. Motoyo abeti ba politicien na mikili ya poto, c'est un bon combattant. Mokonzi azete, structure ezete, organisation ezete. Babengani, tout le monde qui politicien qui est dans l'aéroport, azeko fanda wapi, soko na 7e arrondissement, soko na binonde bobi mikili yango kolekanga. Ah ba mona ki ayaki soko na Château Rouge, aleka ki soko esikani. Baluki, soko ba beti, bango ba combattant. Politicien yaki ako solola isika boy. Soko ba kei, balati Soko Pentagone, Soko Tokoroba 7 jours de la semaine, Soko tenue militaire, Bakei qu'on empêche, Bas combattant. Mais sans idéologie, sans base. Sans base. Le comportement ya ba combattant et comme ko salut diaspora. Comportement ya ba combattant et comme il kolongola ntina valeur ya diaspora. Non seulement na biso ba ito fandi ato komi komona ngwa diaspora yonso ndeba bazeba violent bazangi base mais esika pe bino bo fandeli na mikili ya bato ndesika communauté congolaise mais bazé kotangisa ngo pe kaka be bana na bino te bazé kotangisa ngo pe kaka be bana na bino ndambetelo balobi botala batata na bino telelo bazé ko se comporter lokola ba makaka bobongi nde na boumbu bokoyoka ka be na fimbo bopesi loposo pembe raison bopesi loposo pembe raison lelo na bino bandeko boze kolanda boyebi yango kolekanga que après problème y a héritier et kotisi tant toujours pas problème y a héritier donc concerne y a Olympia et kotisi conflit bato bazé ko kana ko bomana bato bazé ko kana ko zokisana po misusu balobaki mindule misala misusu balobi mindule ko salate mais bato wana kako bazé ko boya mindule wana to ebite soko eze sentiment po ya mikili ya poto mais soko ba yawa bazé tout le temps na ba kermesse or na kermesse eze na eloko ya conscience était na ba kermesse yonso ko sale makao na République démocratique ya Congo eze na eloko ya conscience te eze manger baiser et boire na ba kermesse yonso rien que kolia komela na kozwa mwasi bato wana ba combattant ba conscient soi-disant bato bayei na idéologie soi-disant bato balingi changement ya mboka soi-disant mais tango bakoya kawa na République démocratique ya Congo esika makambo eze kolekela esika bango soi-disant bayokela ka mpasi balukaka ko défendre mboka ata combattant moko ta yei afandisa bilenge a conscientiser bango ata combattant moko te akitawa a solola na peuple congolais a sala ba atelier a sala ba
ba journée ya conscientisation. Soko ba ye yawa ezeko la kisabilamba. Bala kisabiso ke toze na retard ya kolata. Bala kisaba congolais ke bozena solo ya malasi ya malongate. Ba botola ba congolais basi na bango. Yango role na bango. Tozongi mbokeze ya bato yonso. Mbokeze ya bato yonso. Lelo mondela zongi monsanto. Mpo ya bino ba combattant. Mais bozonga na ino na 2007 otango mouvement ya ba combattant ebandi. Bozonga na ino na 2007 objectif ezalaka nini? Mais oui, bien lelo bino bato vivaka na mikili ya poto communauté zena soni na mikili na bamboka yonso ya mondele ze communauté congolaise. Ba milliers na bino ze trop sale. Ba milliers na bino ze na kisongi. Bozwa kaka Kinshasa bokumba epai na bino. Bozwa kaka Gambela bokumba epai na bino. Bozwa kaka Zando bokumba epai na bino. Ba mama e waso bolongola bango bokumba kuna. Donc communauté ya soni, communauté congolaise. Boko tonganaka, boyebi ko sungana te, boyebi ko chola, bokendaka meme ko bebisa bangunda ya baninga. Communauté congolaise. Bokendaka ko bebisa bangunda ya baninga. Ngunda ya moninga esimbite ekomi sujet na bino ya lijoli. Soi-disant ba conscient. Ba communauté mosusu ba keina mikili ya poto bazé ko sala bazé ko evre po ba zongisa ka bokasi na bamboka na bango ba ko evre ba ko investir na bamboka na en communauté et pas na bino bozé mo piku boko chola basusu boko lingate basusu bazwa nkanda boko kenda kofunda basusu na mbila e botala na bino yonso ba diaspora ya bamboka yonso ya Afrique obufandi na mikili ya poto banani bazeba inconscient oyo bakosataka kana mboka na bango neti ba congolais moto moko azalaki musicien soko asali album etekamite moto moko azalaki musicien soko carrière musicale et tenue te simbite ami commission opposant ennemi à cause de la vidéo a fini président de la République. Oui. Oui. Mpoala qui s'encanda, mpoala qui s'ayenda lingi République démocratique ya Congo, koleka bato yonso. Oh. Les horaires graves. Biso zeba africain, mokonzaze sacré. Mokonzaze sacré. Tango lelo bo s'attaquer na ba dirigeant na bino. Mondele ya mimoni monsanto. Toloba kuna ye simbi. Tout zonga na ino na 2002-2003 tango bazé ko attaquer Saddam Hussein, président ya Irak. Batake na makambo mibale. Bataxe ya kosala arme à destruction massive. Et puis kozala na lien na Ben Laden. Batindi expert américain bakei na Irak bazonga na rapport bazonga na ngwe pa ya Bush point d'interrogation biso na bino ba indolo kwa bar ndezala kaneti moi préoccupation ya bato information to documentaire ezeloko ba indo bakolanda ka penza te metokei ba attaquer Saddam Hussein. Nazena document moko et comment un ancien agent ya CIA John Nixon bino kuna bozena ba bibliothèque bino kuna internet est facile boko takana ino yango tolobi ba congolais ba ndeko nanga ba congolais to soit conscience to longwa na ino na mokili ya ko côté internet pona ba film porno boko changer boko imiter soko ba position wana ombalombala ekobakisa eloko te na bomoi ya bayindo toze na 21e siècle
tokoki te kozala lokola na tango ya boumbu. John Nixon a commis yango agent ya CIA 2003 bokenda bokota na ba recherche. Bush a diembika président ya mboka ya bato illégalement. Tango bakangi Saddam Hussein, arme à destruction massif et monanate, liaison na ye na Ben Laden et monanate, nzokande bakenda te na ko utiliser mwana moko ya Koweït, mwana soko ya premier ministre ya Koweït, aleka na bilili kolela mai na miso ke amona basoda irakien koya ko détruire bana ya Koweït na ba bébé na ba berceau ba kosa Ali le chimiste waza ki po frère ya Saddam Hussein asala ba arme chimique oyo alors abeta na Kurdistan oyo empêcha développement to croissance ya bana mais biloko wana yonso tango bakangi Saddam Hussein arme de destruction massive et monanate liaison na Ben Laden et monanate mais yonso ba déclaraki non fondé mais ba pendre yé. Aussitôt Bush a ici mission à Pépi, peuple américain zongi na village natal. Ba président africain peut soko ba ici ba mandat. Ba prépara population na bango pour ba zonga na ba village natal. Té. Mponine système charte de l'impérialisme. Les lobes osé comme menacer président Kabila. Opposition à Télémi appuyée par l'homme blanc. Est-ce que vous évitez que le lobby soit longue bokonzi a commis opposant? Lobby soko bakei. Loko leze ezeli kelemba. Akoko ma rebelle. Akoko manani o akosatake na pouvoir o eko yingela. Et nanya ze ko futa masumu. Peuple congolais. Moto ze ko futa le prix peuple congolais. Tango l'élection salemi na Côte d'Ivoire. Ba français balobi Ouattarande azwei. Ba sala coup d'état. Boyebi ndenge ba sambwisa président Gbagbo. Moi si na ye humilié. Lelo so vrai ba image mosusu se komi protégé mais ba tia image en direct. Tango bakangi moi si na robe de nuit. Basoda basakena na ye basimba mabele basakana na première dame président de la République ensanglé na sous kilote botala biloko wana et lelo loko la pena Ouattara simbite bakomi ko avouer Ouattara ze burkinabé pe a gagné kate na élection mais wana Laurent Gbagbo na CPI aze konyo kwa Blaise Compaoré na appui ya Mindele Andimi Thomas Sankara, meilleur ami na ye, Akenda Mbeka. Mpo luka ki ko sauvegarder bon moko ya Burkina Faso. Lelo ba komi ko ayiri ye, boye bindenge ni nyakima, boye bisuka na ye. Tango ba bomaka Mbuta Lumumba na 61, communication zalaka loko lelo te. Ingeta radio zalaka Lix. Écran zalaka na inote pour écran yeya wasoko na 73 soko 72 erwana télévision zalaka te radio Pélix lotili ke zalaka te bato bazalaki na difficulté ya koyeba historique ya Mbuta Lumumba metango babomi Samuel Do président ya bato Natila bino ba eloma na manaka oyo président ya mboka ya bato baze ko kata mikie bakati matoy makile ze ko tanga mindele baze ko tondre micro na pasi wana président ni bati ba image en direct bokanisi basalaki yango po Liberia et mona e banga te basalaki yango mpo ya kolakisa ba dirigeant africain mosusu basalaki yango rien que po ya kobangisa ba dirigeant africain mosusu botala salaki teti botala ndenge tokei na kosukisa ye
bakeite na kokata Samuel Dopeni hémorragie basokola ye na mai ya piscine ya salite mokili mobimba bamona bolumbu ya président Loposo Pembe toyebi ke makambo ye kosepelisaka bino te mingi bandeko bakombatant mpo ya bino soko nasalaki video oyo soko nasalaki manaka na ngao ya baindo bola muka mpo ya kofinga président Kabila lelo nakolika na zeroi soko nasalaki manaka na ngai oyo baindo bola muka po ya kofunda pouvoir en place na communauté internationale lelo na je mosantu lelo na je au top mpo ya bino moto ya ntina oyo afingi président de la république moto ya ntina oyo asatake na mboka na ye boze na mikili ya poto bosala ba télévision oyo ekolobaka bolamu ya république démocratique ya Congo ata na seconde te babomi administrateur ya Zando botalaka bato ya Kabila babomi lisusu na Zando mais un peu plus tard bato ya BDK ba commune internet ce n'est que le débit ba revendiquer yango balobi bango nde bato bazé na ba réseaux sociaux bon monaki yango ba sepeli Mesika Bolandi na baye bazeko yango na profiter na bandeko nanga ya BDK c'est vrai vous êtes déterminé c'est vrai vous êtes na kanda journée na bino ya le 7 et c'est fin du monde journée na bino ya le 7 août boti yango lokola mokolo yo mokili ekokufa mokolo yo République démocratique ya Congo ekobunga soko ekobundika sama na carte ya Felika mais bozala prudent ndeko nanga mwanda nsemi bomo mesano avec tout le respect on a kopesaka bino étant un ancien na makambo oyo ya nzila Congo zala prudent. Comment se fait-il un politicien peut manipuler un homme spirituel? Comment pouvez-vous accepter un homme politique puisse manipuler un homme spirituel? Kombo ya Mwanda Semi eza la cité na manipulation moko ya Moïse Katumbi. Soko bango babomi batiyo liboso Mwanda Semi revendiqué loba yango eze bongo kumisa yango non biso tokolikia soko boze ba grand tombe spirituel bo pate la relation wana yambo un homme spirituel a jure akotunaka mposa ya mokili ya molimo yako swaka makambo na bato ya mokili te mais cercle vicieux yango eze ndenge wana te moto ya molimo homme spirituel azui apesi na homme politique atindiki na homme de science. C'est ça la spiritualité. Mais boni sikawa ba homme politique bazui mpo ya intérêt na bango égoïste po ya soif de pouvoir na bango bakomi ko utiliser ba homme religieux. Makila ya peuple congolais fait ça là bandeko nanga ya BDK motema pasi. Tu éviter le 7 ndeko Mwanda Semi akokoma président de la République ya mboka oyo tout le 7 akokomisa yango royaume pour ye a réclamaka mingi royaume na ye Congo di Antotel. To éviter le 7 août ndeko Mwanda Semi soko azwe isika mboka akosangisa na baluba na baswahili na bangala na royaume ya kosala ntolo kwa ye uta la nuit de temps abenga kabango mingizi la ba étranger soko azwe mboka le 7 août a refoulé baluba a refoulé baswahili a refoulé bangala tout soko kokoma royaume ba tozui este Kasai
etikali libanda apesi yango moto mosusu ye asali royaume na ye ya Congo dia tontela na ye to ekozala lolenge kani. Non, non. L'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? Pour le posopemba yebi ntango tokomi. Jean-Marie Vanet paloba yango. Tolanda toyebi fumu kimbango malamu po tolanda ye de près. Kobanda 1921 jusqu'à sa mort. 30 ans ya fumu kimbango na boloko, le posopembe balanda ye de près. Bayebi bilaka, bayebi masakoli. Lelo bolingite bato baloba kombo ya fumu kimbango. Mpo ya manipulation ya loposo pembe. Mais tango yo agent ya CIA yo tolobi John Nixon a démissionné. Pour comprendre ayaki ko comprendre après que Saddam Hussein a koufi mpamba. Pe na document na ye a souligné a ko préférer vivre na Saddam Hussein po liboso ya Saddam Hussein tango basé ko sala interview a comprenant que Saddam Hussein a doué calme 10 fois plus que Bush. Mais si ba pondre ye. Oh, na masolo wana Saddam Hussein a ebisi bango alobi boko commettre l'erreur grave. Po boko kokate ko kamba Irak. Boko kokate non plus ko diriger Irak. Ezena makambo ebele ekozanga bino. Lelo Irak, où en sommes-nous? Kadhafi alobi na bango. Ngai nde na sali Libye ezala. Libye ezala pays désertique. Lelo Libye eloni, lelo Libye komi na bibale. Grâce à moi Kadhafi. Sarkozy a mené ye combat. Lokola mondela ze malin akobandaka na ino koyinisa mokonzi na baye ya ze kokamba. Akobanda na ino koyinisa mokonzi na peuple na ye. Peuple libyen a trahir. C'est vrai. Lelo balaki sape ba élément yon sauté pour bisotoze na ba élément. Basi ba telema liboso ya Kadhafi. Yambo bobo ma président na biso. Bo banda na biso. Et effectivement baboma bango. Loko les politique. Loko les diplomatie. Babomba ba image wana. Ya peuple yonso ekufa na Kadhafi. Bokanisi bakutaka ye ndenge ye moko lolenge balakisa na bilili. Si balobi ezalaka convoi. Balobi ezalaka convoi. Na peuple fidèle. Na peuple fidèle. Basilisa. Inconscience ya baindo e bandiko lutambeka. Et komiko kenda moi mosika koleka. Lelo bandeko ba combattant ba conscient soi-disant ba défenseur ya nation congolaise soi-disant mais bango wana po ya consort ya héritier Watanabe lelo ba couple komiko panzena bato bazé ko kana ko bomana mais botika pe ko beta mindule yango na ba fête botika ko télécharger yango na internet non c'est-à-dire tolobana na ino langage responsable. Tolo bananaino langage responsable. Omoni ata mwana na yo bota soko lelo olingi obima aleleli yobi tata oye nanga lilala olobi na koya nango na mpokwa oyei na yango te. Lobi lisusu mwana rappele yo abi papa olakaki nga lilala lobi oyaki na yango te obi na bon lelo na koya na yango na mpokwa oyei na yango lisusu te. Lobi lisusu mwana
a rappelé les sous. Papa, ozokolo bakaka oya nango zoya na onango te. Na pourquoi les sous oye na yango te? Tokolikia nyambala ine tango mosusu mwana koloba papa tika na olobaka na okaka bongo oyaka na ngote. C'est-à-dire même mwana wana lokola si okosi mbala misato okokosa eli susu te mbala mine. Mais boni lelo na 21e siècle mondele fois kosa baindo koloba souffrance ya peuple congolais et uti na Kabila Kabange na yebite bobotami lelo bokenda mikili ya poto bo bébé to bozalaki awa boyebi eloko ekimisaka bino awa yambo président Kabila Koto boyebi non tozala naino ba responsable ba réaliste wuta la nuit de temps na mikili ya poto po ya kobwaka ngunda il faut bo critiquer ba dirigeant na bino bakulutu na mikili ya poto boyebi yango mingi parmi bino bokosela président Mobutu makambo bato batata bazaki kosala na Itex Africa bato batata bazaki kosala soko na batisakini bato batata bazaki kosala na baonatra mpo ya ba raison X to Y akimi na mikili ya poto to akei na mikili ya poto lokola kuna bakozwa kabino kaka ba refugie. Il faut préparer le kuta. Il faut préparer le kuta. Le kuta qu'on prépare nini? Maréchal Mobutu azeko permettre batote basimba politique. Basadeur na politique. Aluka kibino abomabino. Aluka kibino asala bino sokolo lenge kani. Yango bokimi na mikili ya poto. Po mondele apesa yo mokanda. Bosali yango na tango ya Mobutu. Est-ce vrai? Président Mobutu alukaka bino? Mitema na bino eyebi. Na tango ya Mzee Kabila bozwaka yango lokola astuce. Biso ba ex-phase. Mzee Kabila lingi biso te. Azeko boma. Mondela pesi bino mokanda. Na période ya président Kabila Kabange et comme ki biso ba membre ya BDK président Kabila lingi biso te po mondela pesa bino mokanda. Et lelo boyebi soko homosexualité te président Kabila lingi biso homosexuel te yango tozeko kima mboka na ye po bozwa mokanda. Lelo bokomi ko bakisa pe bato ya Kasai te kamwena sapu po ba pesa bino mokanda. Mais to uti ko pesa ndakisa ya mwana moke. To uti ko pesa ndakisa ya mwana moke oyo laki malala mikolo misato. Na mokolo ya mine alobi na yo tika papa okolobaka kaka bongo oyela kangai te. Boni biso to kozwa mayele te. Bankoko baloba moto koi na nzeta mbila na tongo apesi bayeba koya na midi mayele. Babomela biso Mzee Kabila po asalaka nini? Po alukaka bolamu ya peuple congolais. Po alukaka ko conscientiser peuple congolais. Baboma Thomas Sankara po asalaka nini? Po alukaka bolamu ya peuple na ye, po alukaka ko conscientiser peuple na ye. Lelo ne songanzi na fumukusu kia muzana mpanda na Angola. Bolatisier image obino bolatisier rien que pour salir personnalité na ye. Bolandaki ba élément ya Angola na conférence de presse. Kuna boyoka ki mayalimbola ki. Kuna basé na tension politique ta. Kuna basé ko kenda na élection d'ici là. Na kimia yonso. Malakisa ki bango même tango yo un peu là et bundaka na unita ezalaka déviation ya combat pour revendication na bango na ebandeli ezalaka contre portugais ba mouvement wane telemaki ebunda po portugais atika bango
balimbolaki lolenge kani mondele a détruisaka réserve ya Angola. Tango wana boyebi Mariano bino bato ya awa bangunder ko bimisa biloko yonso ya Angola koya koteka kakao. Na tango wana Angola ebakite eloko nini koya na futur. Lelo Angola akolia kanini 97% ba bois de conserve ko utaka Portugal est fort de guerre. Tokozwa mayele mbula nini. Awa to revendikaki na 1960 pour l'injustice ya biso na biso ba indo te. Ba généraux ya ba indo bazalaka te. Ba officier supérieur ya ba indo bazalaka te. Ba PDG ya ba indo bazalaka te. Mais tolobaka trop c'est trop. Mondele ya kokenda le 4 janvier 59 mondele ya kokenda. Akola la lisusu wa te po trop c'est trop. Yango na 1960 bakopesaka biso indépendance oyo ezala hypothéqué na 11 jours seulement. Sécession katangaise na Moïse Tshombe et sécession kasaïenne na Kalonji Ditunga. Na 11 jours seulement il y a indépendance. Et utawana tozala na inote ba indépendant. Communauté internationale faut ba sangena basala réunion mobimba po baloba président de la République démocratique ya Congo il faut akenda. Mais totuna kabino soko ngai na kobete mwasi na ngai ya tata lopango nini nakuta mwasi na ngana makango nakuta mwasi na ngana mbeba nini soko na kobeta tata lopango zena droite ya kobakisa mbata. Oui, tata lopango zena droite ya kobakisa mbata. Même pour nini makambo ya ba Congolais makambo ya ba Africain il faut l'obamaka les roba sanction. Mais la grande surprise ba intellectuel ba politicien ba sepeli mais li banga lizwindeke chakuko sekata li banga lizwindeke chakuko sekata okukuta charte de l'impérialisme. Bobo sani ke soko 14 milliards ya Mobutu se volatisa lokwa molingalika basala ki yango na feu maréchal Mobutu basali yango na ba dirigeant lelo même ba généraux na biso et pas na bango bazé balizanda bakokanga bango ba bien bongolo biso ko bino bokoti yamboka ka misolo na bino même lelo ndenge na ino bokoti te misolo na bino bokobomba kakuna. Bongo soko bokomi na pouvoir nde misolo na bino ko yawo boze na ba immeuble kuna na ba village natal boze même pas na ba maison ya 3 chambres boze na ba appartement na mikili ya poto na ba village natal na bino même pas lopango ya 20 sur 20. Mais boyebi ke misolo wana eze ya bino te okokiola monga na tongo moko balobi ba confisquer yango. Bomona wapi bokangi moyibi oya uti ko iba biloko bokangi ye na biloko kolo biloko yo bomoni biloko kokoma ya bino lolenge kani mais bozongisa biloko na kolo nango soko ba dirigeant na biso bakoyibaka misolo ingeta po bango pe baze manjoli njonjo bakosalaka na intérêt égoïste bokangi bango ba miyibi ingeta ba yiba bomengo ya peuple congolais peuple azé ko souffrir bango bazé ko lia komela na bana na bango na basi na bango mais bozwa misolo wana bozongisa yango na peuple congolais et mona na kawapi Suisse wangana bomengo ya Mobutu France kolobate bandako nyonso ata moko te monana moto akoi na nzeta mbila na tongo apesi bayeba koya na midi mayele. Communauté congolaise vivant à l'étranger bomeka ko soigner image ba mama ba kolo songi ba bilenge songi bosalité boko bunda bino na bino boko tia na ba croque jambe bino na bino et bosé vraiment ba distrait bolimbisanga na loba na bino bosé vraiment ba distrait au moment où
lelo ba documentaire ezaya ko bomba te boyebi ke mindele ba koyaka ko beta ba vaccin mpo ya ko rendre ba femme africaine ba stérile boyebi ke mindele ba kotindaka ba vaccin awa mpo ya ko détruire ba cerveau ya bana vraiment bino bato boze kuna bolingaki bozala ba combattant po bokenda nde na ba siège ya ba OMS na ba siège ya UNICEF boyebi ke ba moustiquaire imprégné d'insecticide ezalaka empoisonné boyebi yango ezali ba poison retardeux mais ba combattant mosala na bino combat na bino lingaki ezala nde oyo wana ko plaider mpo ya mboka na bino. Mais quelle déviation, quelle déviation, quelle déviation. Président Kabila rwandais, ceci, cela, colonisation, colonisé par des Rwandais. Mais est-ce que vous évitez que même si le Rwanda a attaqué, et c'est qu'à porte oyo, impérialiste, basali pour yakobimisa bomengo pied. Rwanda attaque Kabisota. Rwanda a colonisé la République démocratique du Congo. Attends la seconde. Mais vous yebi que les Américains sont basés dans le ciment. Ou les portes, il faut une sécurité. Pour biloko ekobimé ça la contrôler. Vous le savez. Mais pour nini, vous continuez à distraction. Un bon combattant, ou est mal éduqué. Vraiment. Vous êtes de père de famille, pas responsable. Tozalaki na Angola, na Mbanza Congo, kaka po ya koloba makambo oyo. Pour même Angolais, azepe inconscient. 6 heures afandi na ekala, abandi masanga, ngonga kosili se ebanité. C'est ça l'Afrique. Système mondial a imposé en Afrique. Mais chose bizarre, considération ya nesongianzi na fumukusu kia mzana panda na ngula na bino baye bokolo baka to ebite kuna peso kwa liaki misolo ya président Santouche eze pasi basé ko boya bokomana na idéal soko toze ko beta nkota yoko na bande ko basé ne toni ya régie bola kisa kaka eteni ya carnaval ko uta na biso kuna esika manifestation ezala ki poto tokolika na manaka eleki to limbola ki Angola ponama ki lokola patrimoine mondial ndelo kula na mibu mileki nesongianzila le kaka kuna yebisaka bango nini ebombami na mabele ya Mbanza Congo tango le 8 juillet ba proclamer bango moto ya yambo bakanisa ki alobaki makambo wana nesongianzi na fumukusu kia muzana mpanda na ngolo ingete zalaka kaka ndenge wana tango balobeli ya bato bakoyaka fumuki mbango lokwa azaka na lopango te azaka na motuka te atikalaka kotonga immeuble te maloba na ezaka lokwa eloko pamba na prison topesi yango nde valeur lelo na futur mibu ebele sima na ye tabo komi prison na biso nde tolobi likambo bo fumuki mbango alobaka nesongianzi la pa alobaki pe azeye koloba meloko azeye moto azeye pe na bato babetaka na ndembo azeye pe na bato basekaka azeye pe na bato basololaka oh lelo basusu na mikili ya poto azeye purifie na ngai. C'est ça l'ingratitude de l'homme noir. Soko ebanaka na moto ata komi président de la République olingo benga na sifflet olingo kota na bureau na sans audience matondo tolanda na ino ele mai bongo to kozonga mpo ya bosuki si bongo manaka na biso. Estamos aqui neste primeiro mês na Equipa Vita. Aqueles que vão subir nos autocarros, vamos acolher assim o governador. Quando nós acabarmos, vamos voltar aqui. Tango ya bosolo esi ekoki
bandeko balandi wana bouti bongo kolanda carnaval gouverneur Tolma azalaki émotionné makambo ye nesongi na fumukusu ke munzala mpanda na ngola baloba mbula ebele ekokisami oyo bango pe bazwaki yango lokwa pamba kasi ekokisami polone eponiami a publié yango le 8 juillet Mbanza Congo patrimoine mondial ingete ezalaka kaka ndenge wana balobeli bazalaka kaka be bato ba prophète bazalaka kaka be bato makolo mibale miso mibale monoko maboko mibale bazalaka be bato bazalaka na bashi babotoko bana bazalaka kaka bomo mais lelo n'interpellé bandeko ya diaspora mingi bandeko na nga ba combattant République démocratique ya Congo pe Afrique ezemboka na biso moto asali lelo bomengo na biso ezala ya biso te tozala bamboka pauvre loposo pembe ye moto akata biso maboko ye moto akata basi mabele ye moto akata basi makolo ba viola bankoko na biso batinda soko ba chevaler violer bankoko na biso basala o yonso bakunda biso baindo mobimba batumba biso na ba pique-nique bango bazé ko lia komela bazé ko trouver plaisir moinda zé ko dika na moto ba documentaire ezali botalaka boni lelo boko devient combat boni lelo boko devient idéologie botalisa mandoki contre bamboka na bino oyo eze na ino mais tokoliki na moto oyo azeko beta moninga na oyo bazeko beta ye soko kokanga maboko mais bokokanga maboko ya moto azeko beta moninga mais boni lelo bino boyeyi kokanga lisusu maboko ya moto bazeko beta président de la République azé malmené mpo ya contrat chinois Belgique alingi te eloko yonso République démocratique ya Congo a négocié, il faut les capables la Belgique. Mais il fallait bino s'opposer na yango. Il fallait bino ba combattre botelemela yango. Mais bino botali si lisusu mandoki na moto yo bazé ko bete. Toyebisaka bino soko tozalaki na ba vrai dirigeant bango yonso balingaki bakota na mokoloto ya musée Kabila. Pour musée Kabila, nous toujours azaki ko répéter yango azen école ya Mbuta Lumumba. École wana bako umela katena pouvoir pe balinga makatena ba impérialiste. Yango école ya ba Kwame Nkrumah, yango école ya ba Thomas Sankara. École wana bako umela kate. Sika Mondela zeko sepela. Mpo akomisi bino oyo yalingaki akomisa bino ba traître mondele azeko sepela mpo akomisi bino oyo yalingaki akomisa bino pont oyo yako tambolela po yako konza lisusu République démocratique ya Congo mondele asepeli po akomisi bino oyo yalingaki akomisa bino lelo Moïse Katumbi andimi kotia ba millions de dollars en rangé pour créer une sécurité dans la République démocratique ya Congo. Yonso wana mbongo na ye? Yonso wana mbongo ya ye? Te makambo batemi na shima. Et toyebisaka bino ezalaka tango bakoteka kamboka. Po bakosigner se ba contrat mosusu na bobolole. Sokoto commission na motu ya mboka iranium yonso tokozwa ingeta ngana koma kaka sokoto commission président koltan yonso ya biso ingeta ngana koma kaka intérêt ya peuple et c'était bokanisi vraiment étant de conscients étant des humains Moïse Katumbi azeko bunda pour rendre au peuple congolais heureux. Nayebi ke boko silika. Nayebi ke boko vimba na tango boko landa émission oyo. Kasi sala kanga isengo po boko pasukate. Boko revenir na raison.
mboko eze ya biso na bino ko protéger yango eze biso na bino mais soko yebi cause te okoyeba ko soigner fait te moi na sali fièvre eze indice ya maladie moko batami quelque part okoki to soigner fièvre en ignorant malade sika e batami to de fondre mabele na biso na décembre to ebisaka bino ba politicien ba kobundelaka intérêt égoïste bozena mikili ya poto boyebi boni ba combattant boni ba diaspora ba yaki pe ko sala awa misusu bakiba na misolo bazonga na mikili ya poto ba bourgmestre ya République démocratique ya Congo bana ya poto 95% ya ba bourgmestre ya lelo bana ya poto na ebito président de la République il fallait qu'il y a tena ba wenze o ezena ba commune na bango insécurité pesée en France. Lelo, insécurité en France. Ba attentat nuit au jour. Basé pour renforcer sécurité, attenté zeko koba. Ba français si bo bandi ko sala ba vidéo bolo ba ke boze coloniser na ba arabe. Mais boyebi lelo ba mosquée ya ba arabe sombi ba église na France. Lelo ba arabe basé ko sambela même en plein boulevard na France. Et si vous avez dit que ça la vidéo, il y a que finga Macron ba bêtise, to bo finga qui François Hollande. On peut boyer bisaye que bo comme na colonisation ya barabe. Non. Vous avez que vivre kuna na nesika oyo bango mokili na bango ba fandisa mobeko, ba fandisa lolenge façon de vivre. Mais pour nini boze ko copier te. Mais mondele yango azeko koba kotangisa bana na bino ke boze naino ba cannibal boze na retard ya 7 siècles. Yango lelo bana na bino boze ko bota na mikili ya poto ba komi binemi na bino boze mental mon côté mpo ya bino ba congolais botikali na likanisi ya moziki manger baiser et boire fin mission un peu plus tard soko komi mobola osituki nzefo ya pembe bimi suki ya pembe olembi omikomisi opposant à vie lokolande misolo na yo on investissaka na mboka bamela yo nzoka okufelaki molato kosomba chaussure basse westone ya 6000 euros costume ya 15000 euros tango baninga bazé kotonga esike kokotisa quelque chose et lelo nesika bo revenir na raison nesika botala parcours to uti wapi to komi wapi peto ze kokenda wapi mpo nini na tango ya président Mobutu bato balelaka misère mpo nini na tango ya Mzee Kabila bato baleli misère mpo nini na tango ya président Kabila Kabange bato bakobi kolela misère soko toyebi cause nde to ko soigner ba effet en ignorant la cause to ko kokate ko soigner ba effet il y a jamais de effet sans cause bandeko ba combattant bandeko ya diaspora nkandate kasi réflexion motu et ça boko benga boko finga ba bêtise bomo mesa inconscience ni neze ko pesa bino kanda makasi inconscience eloko ya liboso boko finga kande kondombele sokobo ayambi bino na téléphone ezalaka ben jour y inconscience mais ata imbwa soko pesi bilia akoti azolo poisson sola soko bilia wana ezei ya malamu to ya mabe ata yo mokolo na endo ko bokolo ko ye tolobi na bino bozwa kimia bozwa tango ya kokanisa bosala relecture ya histoire ya Afrika botala ba dirigeant yonso baboma na Afrika ezala kaka boye na tango ya Mobutu dévaluation ya monnaie salemaki mbongo ezangi valeur Mobutu asili mayele akei tena kosala 5 millions ya mobimba dona beja mokomboso boyebi yango tango ya président Mobutu carburant mituka elala na ba station na tango ya Mzee Kabila basalaka yango $10
12 francs congolais. 100 $, 120 francs congolais. Après quelques temps d'évaluation, mbongo ezangi valeur. Si manango carburant et bungaka. L'histoire est qu'on se répète. Lelo dollar, elongwe na 96, lelo 172. Kalate, boye ba ke carburant pe ko bunga. Ingeta, lolenge ba ko salelaka. Lolenge ba ko tambolelaka. Lolenge ba ko etufaka ba dirigeant africain. Bo souffri to kabwana, mpo ya mokolo mwalelo, sauvre tande zengonga. Bande koneteni a régie basé ko salanga ici ne to bendi penza suka to meseni na kofinga na bino to meseni na kochola na bino to meseni na kokana na bino kasi tolia kambongo ya pouvoir te soko na bureau ya l'état ba kofuta ka 1000 francs biso pe to futa ka 1000 francs ba pimela biso stade de martyr poto sala milulu balobe zemi stade ya Ndembo meto monaka masanga mosusu esangenaka kuna soko tozalaka ba vrai collabo tokoloba minute mi balete po ba pesa biso stade ba pima biso stade Tata Raphaël mpo ba betisa match ya ba poto mike tokendaka Angola bapima kapé de fois visa bandeko ya diaspora boyebi oyo boyaka makambo ya religion africaine moto asala eloko wana mpo boyamba matière bango nde ba vrai collabo bango nde ba traître oyo ba politicien bazali kopesa misolo mpo batangisa makila ya peuple sima ya bomoi ya mosuni bomoi mosusu eze na mokili ya molimo sepela na makila ya bato lelo bomoi mosusu eze kozila kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na poso eze koya pona manaka isusu matondonoki Patiengo, atakondi mapatinetego, oyo patiengo, moingo atana patiengo, atakondi mapatinetego, oyo patiengo. Na batango badia greno